kelite na lelo ezali tango kelelo ekobeta ezali lite na makasi makambo ebele elobami mpona kelelo kasi nakanisi te ezali malamu kozalisa yango kondimisama mpe koloba oyo nde ezali soki to kasi totala na makambo ebele mpe tokomona ndenge nini ekangami mpo tozali na makambo ebele na koyeba mpe na ndimi ezali na ebele na makambo na mokanda na apocalypse oyo ekomonisama polele ntango makambo na solo ezali koleka. Sikoyo bato ebele balingaka kotia kelelo na mikolo ekoya ezali na bitelo na makasi mingi na makanisi mingi na ntina na yango kasi bozali na likambo na ekomeli na mokanda na apocalypse mpe tokomona ezali malamu kozala na elongo na kobenda na wana ekomeli oyo ezali sami na apocalypse mpona biso kobongisa esika na biso te boye kelelo oyo ezali nini mpe elingi koloba nini sikoyo liboso na kokoma na kelelo ezali nanu na makambo na ntina oyo tobimisi na apocalypse chapitre 7 kino chapitre 9 mpe ezali kozalisa bomoko na bongo na kolobela kaka kelelo te kasi na kolobela liboke wana mobimba solo ezali na kotangama na bato na mokili na makambo yango bongo na apocalypse chapitre 7 apocalypse 9 ezali na botangami na bakangolami mpe bakangami na bange minei na biteni mibale bato batangami na apocalypse chapitre 7 bato na nzambe batangami na apocalypse chapitre 9 eteni na bato na satana batangami ezali na botangami baoyo bazali na nzambe baoyo bayini nzambe na maloba mibale eyokani na yokaki motuya eko satone ya ritmon na yokaki motuya boye ayokaki motuya na bato na nzambe ayokaki motuya na bamosusu bazali na ngambo mosusu mpe na solo boyebi liloba oyo batangaki yo mpe bamonaki yo pepele wana nde tozali komona na boyokali na kala na bongo ekozala malamu kotangama mpe komona na pepele te lolenge na kosala yango ezali kokangama na mobikisi sikoyo totala na kotangama na bato na nzambe ezali koyokana te na oyo na bato na nzambe na diabolo boyebi oyo na ntina nzambe apesaka kaka bolamu liboso na koloba mabe liboso tomonaki ndenge nini bopanzi na sango malamu ekobebisama na bilembo sambo apesaki biso elilingi na ndako na kiti na bokonzi na nguya monene koleka sikoyo awa lisusu akopesa biso kotangisama na bato na nzambe ndenge nalobaki yango chapitre oyo etiami na pembeni mpo na kolobela biso likambo moko na ntina na bato na nzambe liboso na kolobela biso na ntina na makambo mabe ezali koya nani akotelema wana nde motu na eyano ezali kaka baoyo bazwi elembo na nde bakotelema bongo tolingi toyeba oyo elingi koloba kotangama na bato na nzambe ezali kosala makaka liboso na suka na ntango na ngolu liboso na kofungwama na elembo na sambo bongo na ndenge mosusu likambo oyo ezali kosalama liboso na koya na Kristo ekozala kotangama na suka na bato na nzambe na solo nzambe akozala kino motuya nyonso ekozala wana mpo alobi bato nyonso balali na ndenge na elembo na se na etumbelo bakozela kino motuya mobimba ekosangisama ezali boye te na solo wana nde likambo ezali mpe soki tokomi na apocalypse chapitre 8 nsima na chapitre 7 mpe alobi wana ekangolaki ye elembo na nsambo kati na likolo lokito ezalaki te soki ndambo na ntango sikoyo chapitre oyo ezali kolobela biso na ntina na kotiama na elembo na bato na nzambe apocalypse 7 na nsima na likambo oyo namonaki bange minei batelemi na suka nyonso minei na mokili kosimba mipepe minei na mokili na ntina ete mopepe epepa na mokili te to soko mai te soko na nzete moke te sikoyo mai na biblia ezali elembo na bato mabele nde mokili yango moko nzete na biblia ezali elembo na moto Nebukadnetsar azalaki nzete ekatamaki na se namonaki bato mabe kofuluka lokola banzete ekauka te etc ezali elembo na bato
mpe bange minei oyo na lola bakangi mipepe na bitumba kino bato na Nzambe bakozwa elembo. Boye kobebisama na suka na mokili, kobebisama oyo ekoya ekangami na Nzambe na kotalela te lolenge ezali komona na mabe. Nzambe azali likolo na nyonso wana nde alobi. Na bongo bange minei basimbi mipepe minei kino motuya na Nzambe ekokoma. Na mwani mpe mwanje mosusu koneto auta na melo na ntango azalaki na elembo na Nzambe na bomoi mpe angangaki na mongongo makasi na bange yango minei baoyo bazwi nguya na kobebisa mokili na mai mpe alobi ete bebisa mokili te na mai na nzete te kino kosila biso kotia bilembo na bilongi na bawumbu na Nzambe na biso. Sikoyo nini ezali awa na elongi? Efandelo na mayele na yo, efandelo na makoki na yo na kozwa mokano, lisosoli na yo yango nde ezali awa ta elongi. Wana nde ezali kokesanisa biso na bikelamu nyonso na mokili oyo, nyama nyonso. Ezali mokano monene na bososoli na mayele efandi na kati na moto. Awa nde bokozwela mokano mpona kondima koboya to kondima likambo. Mpe lokola tosili komona yango na lite eleki kotia maelembo ezali kofandisama na bosolo oyo moko moto moko te akoki kolongola yo na kati. Kasi Nzambe azali mpe kotia elembo na bato oyo. Na yokaki motuya wana toyoki motuya na ba oyo batiami elembo bato na Nzambe nkoto mokama na ntuku minei na minei batiami elembo kati na mabota nyonso na bato na Israel. Apocalypse 7:2-4. Sikoyo bato mosusu balingaka kozwa motuya oyo kaka bongo mpe koloba ete ezali kaka bato nkoto mokama ntuku minei na minei nde batiami elembo. Kasi bokanisa ayokaki motuya. Kotiama elembo elingi koloba nini? Madame 2 Timothée 2:19 nde moboko na Nzambe ezali kotele mangui ekomami na elembo pe ete nkolo ayebi bato na ye nde atie bango elembo. Mpe ete tika ete moto oyo akobianga nkombo na nkolo atangwa na masumu. Sikoyo wana elingi koloba biso nini? Bato oyo bazwi mokano na kotika mabe mpe kosala malamu kaka na ngoya na nkolo. Mpe kosenga bolimbisi na kopetola na mawana mwana na mpate. Ezali pepele boye te, ezali likambo na motungisi te, tozali kokomisa yango motungisi zoka ezali bongo te. Mpe liloba awa mpona lisumu ezali kozanga bosembo. Kozanga bosembo, lisumu na motema mpe na bomoi. Likambo ezali kobuka mobeko. Likambo na ntina monene. Boye soki bolongwe na lisumu bokomi batosi na mibeko. Soki bolingi nkolo bokobatela nini? Mibeko na ye. Boyo kankanda nde na lisumu te. Tika ete moyeli mote na ino bozali na nkanda na bino boye bopesa molimo mabenzela te, moyibi ayiba lisusu te. Kasi tika ete asalaka mosala, asalisa maboko na ye misala ete akokabela bango bazali kozanga. Tika te ete maloba na bosoto mabima na minoko na bino kasi bobele yango mazali malamu mpona kolendisa pela moko ezali bosenga ete mapesa bayoki ngolu ezali likambo na pasi te. Wana elingi koloba kobanda kosala oyo malamu mpe kotika oyo ezali mabe. Boyokisa molimo mosanto na Nzambe mawa te. Botiami elembo kati na ye mpona mokolo na lisiko. Na solo bato batiami elembo bakobanda kosala malamu. Soki bazalaki bamiyibi bakotika koyiba. Soki bazalaki na maloba mabe bakobongisa misala na bango. Bakobanda kosala malamu na nguya na nkolo. Makambo nyonso na bololo mpe likunya mpe nkanda mpe kongala mpe kotonga malonga na bino mpe makambo nyonso na mabe lokola bozalanaka na boboto moko epai na mosusu na motema na kolimbisa moko na moko pela moko. Nzambe asili kolimbisa bino kati na Kristo. Efesiens 4:26-32. Ezali kama na pasi te bozongela boyokani na mibeko na Nzambe yango wana nde likambo. Kanga litatoli fungama lako kati na bayekoli na ngai na malako mpe na matatoli soki bakolo bakobila liloba oyo te ntango ikotanela bango te. Okoki koloba te
nazali mwana na nzambe kasi nakoki koomela ndenge nazalaki koomela liboso na malako mpe na litatoli nasepeli kosala yango ekosepelisa yo nzambe na ngai mibeko na yo ezali kati na motema na ngai. Psaume 48 oyo kondimama ekokata ngai na ndako na Israel nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai na makanisi na bango. Ezali wapi? Ezali awa na elongi nakokoma yango likolo na mitema na bango po bosalela yango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Hébreu 8:10. tozali kokomisa makambo oyo makasi kaka pamba ezali makasi te bosala oyo ezali malamu mpe botikela nzambe oyo elandi. Sikoyo na kati na mibeko ezali na sabata kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango kosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala nyonso nde mokolo na nsambo ezali sabata epai na Yawe na yo. Mokolo na misato te, mokolo na minei te, mokolo na nsambo nde sabata. Na mokolo yango kosala mosala soki mokete yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe moumbu mobali na yo te mpe moumbu mwasi na yo te mpe bibweli na yo te mpe mopaye na yo na lopango na yo te mpo ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki mokolo na nsambo yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Solo awa na mobeko na sabata ezali na elembo mosusu ekomami na kati po ete na mikolo motoba Yawe ezali nkombo Yawe azalisaki azali mokeli likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko kati na yango. Na ndinga na Exode chapitre 20 verset 11 mokolo na nsambo yango wana nde apambolaki sabata mpe abulisaki yango atiaki yango pembeni mpo na mosala na bule. Liloba oyo kopema awa elingi koloba kofanda malamu koyokana kozwa mopepe kokweya mabolongo kokanga monoko na ndenge mosusu kozala na ntango na kimia na nzambe na kati na motungisi nyonso awa na mokili. Napesaki bango basabata na ngai lokola elembo na kati na ngai na bango ete bayeba na ete ngai Yawe nabulisi bango. Pe bulisa basabata na ngai ete yango ezala elembo na kati na ngai na bino ete boyeba ete ngai Yawe nazali nzambe na bino. Na solo ezali na bazambe ebele kuna nzambe nani bozali kosalela oyo bokotosela ndenge nini bokotosela ye nakobatela mibeko na ye mpe soki balobi batela soki alobi batela mokolo na nsambo boye mokolo nini bokobatela mokolo na nsambo. Na bongo Exode 31:13 elobi mpe sabata ezali elembo na kati na mabota na bino nyonso mpo boyeba nani nzambe bozali kosalela. Ngai nazali nkolo na sabata elo kaka ngai. Exode 31:16 yango wana bato na Israeli bakobatelaka sabata kokengela sabata na mabota na bango nyonso lokola kondimana na seko. Ezali elembo kati na ngai na bango mpe apemaki mokolo na sambo mpe azwaki makasi. Na ndinga na Hebreu na fashi loba moko na ntina elembo na ndinga na Hebreu ezali opt ezali elembo mokanda na buku kanisa elobi wana elakisi elembo ekesanisaka. Boye elembo na nzambe ezali nini? Mpona nini? Ezali sabata mpona nini? Mpo ete sabata efandisi mibeko soki sabata ezangi mibeko nyonso zomi ekoki kozala mokanda na John Schmore. Boni ezali bongo te ekoki kozala mokanda na John Schmore. Boni ekozala ndenge nini soki nasali mibeko zomi na bimisi yango mpe na lobi bato nyonso babatela yango. Bokosala ni? Bokoki kokanisa moto oyo akomi liboma. Boni ezali bongo te ekozala ndenge nini soki mokonzi na mboka asali yango soki asali mibeko mpe alobi nalingi bobatela yango mpe natie elembo soki bosali yango malamu te nazali na bokonzi na kosala likambo moko na ntina wana boni akokoma na ntina te. Sikoyo soki nzambe na nyonso alobi bom nasali mibeko oyo likolo mpe na se ekozwama lokola mibeko na seko wana ezali na nguya na solo soki ezangi elembo na bondimisami ezali na tina te na bongo ezali elembo na bokonzi na nzambe. Boni nyama azali pe na elembo na ye iyo azali pe na elembo na bokonzi na ye tokozongela yango mosika awa tokososola elembo na nzambe mokolo to na ye to elembo na ye nyonso lokola elembo ezali simokanda
mokonzi na États-Unis ndakisa oyo ezali elembo na mokonzi na États-Unis to elembo na bakonzi na kala ekomami wana ngai mokonzi na oyo elandi nkombo mokonzi etando atata nini na Angleterre to esika wapi mosusu. Mpe awa na mibeko zomi ezali na elembo oyo ezali si mokanda mpe bokomona yango na mobeko na sabata. Soki sabata ezali te mibeko nyonso zomi ezali kaka mibeko oyo esalami na moto. Nani akoki kokanisa yango? Kasi na mibeko na sabata na kati ezali na komo na mozalisi mibeko etando mpe ezali na kosala misama na solo ezali na mokoloto na ye. Yawe apesaki ngai bitando na mabanga mibale bikomami na mosapi na Nzambe Deutéronome 9:10. Ezali kaka mbala mike oyo Nzambe akomi na misapi na ye boni boyebi yango mbanga nyonso akomaki na mosapi na ye. Oyo ezali moko na kati na yango akomaki mibeko zomi na mosapi na ye likolo na libanga. Mpe asalisaki yango lisusu ntango Mose abukaki yango wana ikomi mbala mibale. Nsima ntango bokonzi na Babylone ekomaki na suka Nzambe akomaki na mosapi na ye na efelo. Pe mosakoli Daniel alobi mene tekel ufarsin. Wow, elingi koloba bokonzi na ye etangami mpe epesami na Bamed na Baperse. Ezali na ntango moko Nzambe akomaki wana ezalaki na esambiselo na suka oyo ezali komonisa lokola elilingi na koya na ye. Ezali mpe ntango Nzambe akomaki na zelo. Ezali ntango bafundi nyonso bayaki mpe bafundaki mwasi moko Marie oyo bakangaki na ekobo. Akitisaki mutu na ye mpe akomaki na mosapi na ye na zelo. Nazali komitu na oyo akomaki wana mpo ntango batangaki yango bango nyonso balongwaki bazalaki susu na likambo na koloba te. Moto azangi lisumu abamba ye libanga liboso. Tango mosusu bamonaki makambo ekomami kuna balingaki kotanga yango te boni ekozala bongo te kaka mpo na bolingo. Likambo na ntina na bongo elembo na Nzambe ezali na kati na mibeko na ye. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango kosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo po ete na mikolo motoba Yawe Nzambe azalisaki mokeli likolo mpe mokili wana bozali na yango Yawe mokeli na likolo mpe na mokili kozalisama na mokanda mobimba na bongo ezali na nkombo bokonzi mpe etando. Napesaki bango basabata na ngai lokola elembo na kati na ngai na bango ete bayeba ete ngai na Yawe na bulisi bango. Ndenge nini bosengelaki kobatela yango na solo tozali kotanga oyo na ntina wana. Kosala kamposa na yo te ezali kokamwisa komwana ndenge nini mibeko ezali moke na ndenge na kobatela sabata. Bayuda bakokaki makambo wana te. Basalaki ebele na mitindo na ntina na kobatela yango na esika na kotikela lisosoli. Kosala mposa na yo te emonani lokola malamu abiangi yango bule na kokumisa na kosala kamposa na yo te kasi kozwa esengo na kolobaka na maloba na yo bosepela kati na nkolo ezali nde makambo malamu ebimaka na sabata. Ezali mokolo na mpasi te ndenge mokolo yango ezali lelo ezali mokolo na sabata boni tozali na mokolo na mpasi kino lelo nazali na yango te boni ezali kaka mpona bayuda te mpe bapaya bakomi bakisa epai na ye Yawe ete basalela ye mpe balinga bunkomo na ye mpe ete bazala baumbu na ye moko na moko oyo akotosa sabata mpe akobebisa yango te na koyeisa bango oyo kino ngomba na ngai na bule na kosepelisa bango kati na ndako na ngai na kobondela Zambi ndako na ngai kobianga ndako na mabondeli mpona bato nyonso. Wana ezalaki te sabata na bayuda solo euti na Genèse euti na bokeli Zambi ndako na ngai ekobianga mandako na mabondeli mpona mabota nyonso. Sabata ezali mpona bato nyonso ezali 56:7. Soki mpe bino bokotosa malako na ngai oyo elakeli ngai bino lelo eboke bayete motema na bino moko samate nde bokolanda banzambe mosusu alobi bosimba mibeko oyo mpe okotanga yango lokola elembo na kanga yango lokola elembo na loboko na yo mpe ekozala lokola bikaniseli na kino na miso na yo na miso na bino. Wow, mibeko esengeli eza na loboko mpe na elongi wana elingi koloba nini nde bakomaki yango likolo bakangisi yango awa bakangaki yango na maboko na bango mosala esili. Boni bokanisi wana nde Nzambe azalaki na yango na makanisi na ndimi te ndenge wana mibeko ekomi molulu ntango mosusu euti na motema kasi ezali oyo bazali kozela wana te
wana ilingi koloba kokanisa pe kosala na kolandaka wana nde Nzambe asengi. Nzambe alobi mbeko na ye esengeli ezala na makanisi na bino mpe na misala na bino. Bokonzi mosusu ekoya mpe elobi te mibeko na ngai na makanisi na bino to na misala na bino. Bokeseni moko na ntina toko kota na kati te Deuteronome elobi ndenge moko na loboko to awa na elongi yango ekozala na yo pela moko elembo na loboko na yo mpe lokola ekaniseli kati na miso na yo na tina ete mibeko na Yawe ezala na monoko na yo. Exode 13:9. Boye Nzambe azali na likambo moko oyo ekotiama na makanisi mibeko na Nzambe mpe sabata ezali elembo pona yango na ndenge na kokesana. Boye ntina na sabata ezalaki kozala mokolo na kopema, mokolo na mapamboli, mokolo na kimia, elembo ekaniseli na bokeli, elembo na kobulisama mpe mokolo ebulisami moyokani na seko. Yango wana Nzambe apeselaki sabata mpe na biso kobosana ete nde ntina apeselaki biso yango. Mpe mibeko na Nzambe na mobimba na yango na boyebi na bokonzi na ye na bomoi na biso ekomema biso lisusu na boyokani na lola na nzela na lisiko oyo ezali kati na Yesu Kristo. Yango nde elingi koloba kotia maelembo kozongela boyokani na Nzambe. Boye motu ya nini bakotia maelembo? Apocalypse 7:5. 12,000 na ekolo na Judas, ekolo na Ruben 12,000, Gad 12,000, Azer 12,000, Neftali 12,000, mpe tokiti na Manase, Simeon, Levi, Isakar, Zabilon, Joseph na Benjamin mpe batiamaki bango nyonso elembo 12,000. Sikoyo bokanisi ezali motu ya na maloba na solo 12,000 na ekolo nyonso ebongo nini mpo na biso? Na nsima na makambo natalaki mpe namoni ebele monene. Bomoni ayoki motuya kasi aluki mpe amonaki ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango bauti na mabota nyonso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso batelemi liboso na kisi na bokonzi mpe liboso na mwana na mpate. Balati bilamba pembe pe basimbi bitape na mbila na maboko na bango. Bato mosusu balobaka mingi mpona 144,000 ntango Biblia ezali koloba na biso mingi te mpona bango. Mpe na kotala mokanda mobimba ezali na elembo na solo ezali elembo mpo tokozala na mobulu soki ezali bongo te. Ndakisa soki totali bikolo 12 na Israel tokomona ete Levi ezali awa na Genèse, Joseph azali likolo awa, Levi azali mpe na Apocalypse likolo kuna, mpe Joseph na Ezekiel tozali na ekolo na Dan oyo ekomami awa te kasi ekomami na Genèse. Tozali na Ephraim na Ezekiel tozali na Ephraim bisika nyonso kona te. Boni ekolo nini bokozwa soki bozweli yango na makomi wana nde bokozala na mobulu boni moko te na Ephraim na Dan akobikisama. Dan azalaki mabe, basalaki makambo mabe kasi ezali na bilombe ebele bibimaki na Dan, bilombe penza bilombe na boye ezali moto na ndenge na elembo mpe tokanisi te tokokende mosika na yango ezali ebele na zomi na mibale. Moïda na solo azali moïda bobele na makambo na libanda te kokata mangenga ezali bobele oyo emonani na nzoto te kasi ye oyo azali moïda na solo abongi na epai na katikati kokata mangenga na solo ezali na motema ezali na molimo ekomami na mokanda te moto na lolenge yango akozwa masanzoli epai na bato te kasi epai na Nzambe penza. Romains 2:28-29. Boni ezali kaka na bayuda na bikolo tomoni bakobikisama ebongo bapakano oyo nyonso bakomaki nsima bango koyoka sango malamu wana okoki kokomisa te na boye bato wana 144,000 na solo moyuda nde nani? Mokristo nde nani? Ezali oyo ezali na yango na motema. Galates 3:29 elobi soki bozali bato na Kristo bozali libota na Abraham, bozali basanzoli na libula na elaka. Sikoyo akosala nini mpona biso? Apesi ngai libaku na kozala mokitani na Abraham. Mokitani na Abraham mpe mosangoli na libula na elaka soki na ndimi Kristo. Na solo nazalaki moyuda te, nazalaki mopakano. Kasi kati na Kristo nakoki kozala mokitani na Abraham. Mpo ete Kristo azali mokitani na Abraham soki nazali na kati na ye bongo nazali mosikolami na bongo awa likambo na moyuda na mokristo ezali na ntina te. Soki ozali na Kristo kati na yo ozali mokitani na Abraham ekotala lolenge na mbotama na yo te.
Zambi kokata mangenga ezali eloko te esute eloko pete kasi bobele kozala bozalisi na sika. Tika ete kimia mpe mawa ezala na bango nyonso bakotambolaka na nzela oyo mpe na Israel na Nzambe. Galate 6:15 na bongo ndenge nini na kozala moto na Israel na Nzambe na bikeke nyonso. Na ndimi mwana na mpate na Nzambe. Moyuda abikisamaki te na kobatelaka mibeko. Esengaki amema mwana na mpate. Mpe aboma yango abikisamaki na makila na mwana na mpate. Tango mosusu osundolaki mwana na mpate na nsima kasi yango nde nzela na kolongolisama na masumu na ye. Bangangaki na mongongo makasi ete lobiko na Nzambe na biso afandi na kiti na bokonzi mpe na mwana na mpate bange nyonso batelemi epai na kiti na bokonzi mpe na mikolo yango mpe na bikelamu na bomo yango minei mpe bakwei na bilongi na bango liboso na kiti na bokonzi kosambela Nzambe ete bobele yango masanzoli na nkembo na mayele na matoni na lokumu na nguya na makasi mpo na Nzambe na biso libela na libela bobele yango. Nani alongi Yesu nde alongi. Tozali suna likambo oyo kitoko wapi Yesu ayei na Apocalypse mpe alobi na biso mpona basikola mimpe ndenge nini batiami elembo bafandi na bosolo kino kolongola mate bazongeli boyoka ina mibeko na Nzambe babikisami na makila na mwana na mpate wana epesi biso elilingi oyo kitoko liboso na kopesa biso nsango mabe. Yango nde litoi na mokanda na Apocalypse. Bokoki kobanga te mpo azali molongi mokonzi na bakonzi. Moko na mibange alobi na ngai ete bawa balati bilamba mpembe bazali banani mpe bauti wapi? Na lobi na ye ete kono na ngai yo yebi alobi na ngai ete bazali baoyo babimi na monyoko monene basukoli bilamba na bango mpe bayeisi yango mpembe na makila na mwana na mpate. Yango wana bazali liboso na kiti na bokonzi na Nzambe mpe bakosalelaka ye butu na moi kati na tempelo na ye mpe mofandi na kiti na bokonzi akozipa bango bakoyo wana nde suka na likambo lisolo monene na elonga na Yesu Kristo likolo na milimo na mabe bakoyoka nzala lisusu te soki mposa na mai lisusu te moi ekobola bango soki mokete na moi na makasi te mpo ete mwana na mpate oyo na kati na kiti na bokonzi akobatela bango mpe akokamba bango epai na mitu na mai na bomoi Nzambe mpe akolongola pinsoli nyonso na miso na bango. Boni ezali kambo monene te ezali elaka liboso na sango na mabe. Sima tokomi na Apocalypse 8 wana ekangolaki elembo na sambo kati na likololo kito ezalaki te soki ndambo na ntango. Tolobeli makomi oyo mingi ezali na kozonga na Yesu na monaki banje sambo baoyo bakotele makaliboso na Nzambe mpe kelelo sambo epesami na bango. Sikoyo tokomi na kelelo sambo mpe bato balobaka ezali na suka na tango na ngolu te oyo nyonso tozalaki na yango ezali chapitre elobi boyoka malamu oyo ezali litomba bato na Nzambe bakosikolama na mwana na mpate ekozala pinsoli te mpe ezali motuya na bango oyo nde ekokokana na yango ezali elonga na mwana na mpate. Sikoyo botika ngai napesa bino sango mabe oyo nde ekokoma na mayema ekoya ba oyo bazali kobwakisa liloba na Nzambe mpe kobwakisa Yesu Kristo bakotangama mpe mawa mingi motuya na bango ekozala moke kokesana. Totala oyo ekoya na mona kibanje sambo baoyo bakotele makaliboso na Nzambe mpe kelelo sambo epesami na bango. Mwanje mosusu ayaki mpe atelemi mpe epai na etumbelo asimbi mbeki na olo na kotumba mpaka mingi epesami na ye. Mwanje atelemi wapi na etumbelo nini? Etumbelo na malasi. Azalaki na eteni na liboso to na eteni na mibale azalaki na eteni na liboso. Na solo ekoki kozala na suka na tango na ngolu te. Yango Yesu azali kaka kosala na eteni na liboso eteni na mibale ezali kaka wana mpe ntango esili ekozala lisusu na tango te. Na bongo awa tozali wana na eteni nini na kobendana na eteni na liboso. Yesu azali nanu na
esika na bule. Mpe bato mingi balingaka kozwa masakoli oyo mpe kotindika yango na mikolo ekoya na liboke na makambo ekoya na makambo na suka oyo ekomami na mokanda na Apocalypse babebisi kobenda na wana bokoki kobebisa kobenda na te bokoki kolongola eloko na esika yango mpe kotinda yango na esika bolingi te esengeli botelema na mibeko yango nde ekomami bongo mpona bino kozala na makoki te na kosala bongo. Bongo ebele na mpaka ezalaki na etumbelo na mpaka ntina ete apesa yango esika moko na mabondeli na bapetwi nyonso na likolo na etumbelo na wolo na liboso na kiti na bokonzi oyo nde etumbelo moke tosili koloba mpona yango molinga na mpaka na loboko na mwanje mobuti esika moko na mabondeli na bapetwi liboso na Nzambe ezali na bato babondelaka ezali kaka na mposa moko ezali te na suka na ngolu na suka na ntango te ete ezali nzela molai yango na sengi tolanda nzela moko na bamosusu yango ezali elakiseli na kati na lisakoli na Biblia mokanda na Daniel esalaki ndenge moko Daniel chapitre 2 elakisi biso lisolo na mokili Daniel chapitre 7 ezongeli yango na lolenge mosusu Daniel chapitre 8 ezwi yango ezongeli yango na lolenge mosusu mpe bimwaneli nyonso epesi bososoli ndenge moko na mokanda na Apocalypse botali mangoma sambo ezali lolenge na lingomba botali bilembo sambo ezali lolenge na bopanzi na sango malamu sikoyo tokomi na kelelo sambo ezali esambiselo mpo ete ezali na kotangama mpe emonani to pepele to sembo yango nde lite na esambiselo nani azali mosambisi Yesu azwi mokano abwakisi mabondeli na basanto te na nzela na yende ekomisami malamu na miso na Nzambe na bongo nguya na Yesu Kristo nde likambo ezali awa molinga na mpaka na loboko na mwanje mobuti esika moko na mabondeli na bapetwi liboso na Nzambe na solo mpaka ezali elembo na nguya na Yesu Kristo ebakisami na basanto kino kokomisa bango kondimisama na miso na Nzambe elilingi kitoko nyonso ezali na ndimbola na mokanda na Apocalypse tokoki koloba ngonga na ngonga makambo ebele mpona etumbelo na mpaka awa mwanje akamati mbeki na kotumba mpaka mpe atondisi yango na moto na etumbelo mpe abwaki yango na molikili upuf ekiti mpe nkake ebimi na mingongo na mikalikali na koningana na mokili Apocalypse 8:5 malam esambiselo ekomi na mokili na nsima na esambiselo na suka ndenge Yesu akufi na ekulusu mpe alobi nyonso ekoki nde ekosalema mpe ekosila mpe kotangama ekosila awa tozali na mopanzi na bana na mpate tozali na mopanzi na bantaba nyonso etali kaka mokano okozwa sikoyo kelelo oyo na Apocalypse ezali nini ezali na kelelo nsambo mpe moko na moko ezali koloba likambo moko ekosalama na mokili Apocalypse 8:6 banje yango sambo baoyo bazalaki na kelelo yango sambo babongisi yango mpona koyula awa tomona oyo ekoleka nazokisa bino na makanisi oyo tozalaki liboso na mangomba sambo bilembo sambo mpe mpo tokolobela kaka ntango na etumbelo na mpaka tokolobela liboso mpona ntango oyo Yesu akoti na esika elekibule tokolobela makambo na kala efandisami na kobendana na koki kolongola yango mpe kobwaka yango na mopanzi kona te wana ekobebisa kobendana toyokani na bongo na solo tozali kolanda kaka ntango moko na makambo oyo tomonaki na kati na mosusu nde soki tosali ndenge moko tokozala libanda na libongisi ndenge mosusu tokozala libanda na libongisi mpe nyonso ekosukisama na solo na koya na Kristo mpe lisusu tokokoba malamu na lisolo ezali na boyokani kati na oyo ekokoma ntango kelelo ekobeta na maloji sambo na suka wana ekomi likambo na ntina na solo kelelo nsambo ekobeta liboso na mokolo na esambiselo
na kolongolisama na masumu mpe maloji sambo na suka ezali na sima na mokolo na kolongolisama na masumu na ndenge mosusu ntango Yesu akobima na esika elikibule nde maloji sambo ekokweya na bongo soki totali awa na kelelo tokomona ete makambo oyo etutami. Mabele chapitre 8-7 Mai chapitre 8 verset 8-9 Bibale na bankelo chapitre 8 10-11 Moi sanza na mizeto chapitre 8-12 Sima ezali na molili libulu na molili mayoyo ebimi 9-13-21 Bale na Efrat 9-13-21 Mingongo makasi bokonzi na Kristo bongo tosili komona lisolo nyonso mpe ntango nyonso ndambo na misato 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 ntango totali maloji sambo tozali na boyokani boloji na liboso etuti mabele oyo na mibale etuti mai oyo na misato etuti bibale na bankelo ndenge moko na kelelo sambo nsima moi na sembo lokola ezalaki kuna molili na kiti na bokonzi na nyama nsima ebale na Efrat oyo bozalaki na yango kuna nsima bozali na mongongo makasi nyonso esili bomoni ezali na nyonso esili na solo oyo ekomi awa na suka na ntango na ngolu mpe ekokoma na suka na ntango na ngolu po ete kaka ndambo na misato ezali nyonso eteni moko nde etutami ezali na esika mpona kobongola motema mpe ezali na ntango na bolobeli nde Kristo azali kosala na ema na likolo na eteni na liboso mpe ezali na mateya mingi ntango tokolobela oyo mpo lelo ezali na mateya mosusu na kozwa kelelo mpe kokomisa yango ntango moko wana kaka to kaka liboso na ntango oyo ezali likambo mpo ete bozali kaka kobebisa bobendani te kasi bozali kobebisa biteni na yango kaka eteni moko nde ebebisami. Yesu Kristo azali likolo na nyonso moto ya na bato na Nzambe chapitre 7 sikoyo awa kelelo na kotangama na bato na mokili mpe makambo ekangami na yango nani akolonga Yesu to moto mosusu biso nyonso toyebi yango wana tokoyoka sa ntango tozali kotanga kelelo nkolo akomisa biso na bososoli na koyeba ete Yesu azali likolo na nyonso. Tango tozalaki koloba mpona kelelo na solo wana ekomi mpasi mpo toyebi te mpenza ndenge na kolobela yango kasi totala mateya ezali liteya na ntina Joel 2:15-17 elobi boye bobeta kelelo kati na Siona bobulisa ntango na kokila bobyanga koyanga na bule boyanga ni sabato bobulisa koyanga na boyanga ni sabibange bobyanga bana bawe bazali konunga mabele tika ete mobali alongwa na ndako na ye mpe mbalani epai na eteni na ye kati na ye eingelo mpe na tumbelo tika ete banganga basali na Nzambe balela baloba ete yawe tika bato na yo zalisa bule na yo eloko te soni te eloko na kotiola makati na mabota te mpona bato bakolobaka kati na mabota ete Nzambe na bango azali wapi ezali awa na likambo moko oyo kelelo ebetami na ntango oyo bato na Nzambe babungisami na solo na bongo tomona makanisi na bato likanisi na liboso ezali oyo elobi ete kelelo oyo ezali esambiselo na ntango na biso na koyokanisa esambiselo na maloji ezali ndimbola oyo epanzani mingi na mokili lelo mpona ngai nakoki kondima likanisi oyo te mpo ete ezali kobebisa kobendana ezali kobebisa ekomeli mpe kobwaka yango na mikolo ekoya oyo ezali na bolandisami na makambo na mokanda na Apocalypse na mibale ezali kobebisa likanisi oyo ete Yesu azali kobima te na esika elikibule
kasi azali kosala na solo na esika na bule ntango nyonso oyo maloji ebimi te na bongo ezali na ntina mibale oyo nakoki kondimela makanisi oyo ata moke te. Iyo ezali na makambo esimbani na komona maloji oyo elakisi makambo moko wana ebimi na kelelo, kasi kelelo ezali ndambo pe maloji ezali na suka mpe mobimba. Na bongo esambiselo ezali solo esambiselo na kati na ntango. Bongo esambiselo lolenge mosusu na komonela yango ezali kozongisa biteni bantango na ntango na lisolo bakristo ezwami na mangomba sambo na bilembo sambo. Wana esosolisami mpo na ngai mpo ba mosusu babandaka solo moto na ebimi bobandele esambiselo tango wapi? Nani asambisami malamu? Ba mosusu babandaka na esambiselo na Jerusalem mpo ete bayuda bazali bato na liboso na koboya Yesu mpe babakaki ye na ekulusu. Wana ezalaki na esambiselo na liboso na koboya Yesu wana ezali esambiselo na suka. Nzambe apesaki bango kaka ntango moko kino mbula 70 sima na Yesu nsima Yesu Jerusalem ebebisamaki ezali solo ezali esambiselo na Nzambe. Oyo ezali kosalela Matthieu 24 lokola elakiseli ezali komona na likambo malamu mpona kosala. Ba mosusu balingaka kobanda na Jerusalem te kasi na esambiselo na Rome mpo ete Rome ezali bokonzi oyo na solo ebakaki Yesu na ekulusu. Na bongo bozali awa na emoneli mibale ekeseni kasi na solo ezali likambo monene na komona moko na moko ezala malamu. Likambo ezali ete tozali koloba mpona esambiselo na bolanisami na ntango. Mpona ngai nalingaka kobanda na Jerusalem mpo ete yango nde elakiseli epesami na Matthieu 24. Na kokomisa yango likambo monene te soki moto alingi kondima yango te ebondima ba mosusu ezali malamu. Totala na kelelo na liboso. Mwaje na liboso ayulaki mpe matandala na moto mosangani na makila mabwakami na mokili. Boye ezali awa na esambiselo mpo ete ezali koyokana na matandala na suka na ntango kasi na eteli na ntango. Ndambo na misato na mokili bato eziki mpe ndambo na misato na matiti mobesu nyonso eziki. Na solo ezali awa na kozikisama na bato. Bato babungisami awa ezali na pasi mpona nini babungisami malamu kokweyisama na Jerusalem na mbula 70 sima na Yesu ekoki kozala ntina moko. Na pakoli yango na langi awa ntina na mibale ezali esambiselo na Rome mpe bato basepelaka na likanisi oyo balobi ebandaki na ba Visigoth oyo bazwaki Rome na bokabwani na Alaric na mbula 396 kino 428 sima na Yesu mpe bazikisaki Rome na 410 mokonzi na Rome Theodose akufaki na mbula 395. Mpe awa tozali na foto na ebandeli na kokweyisama na bokonzi na Rome ntango bikolo nyonso oyo bakotaki na kati. Na solo ezali esambiselo oyo ekomaki na solo na bokonzi oyo emimatisaki likolo na mokonzi na kimia. Kasi na mopanzi mosusu kokweyisama na Jerusalem ezali esambiselo na nguya makasi na nsima na ntango molai na ngolu elobaki. Solo boboyaki masiya litomba ezali. Nzambe alongoli bobateli na ye apesi ndingisa na mopepe ebeta. Yango nde ekomaki. Mwanje na mibale ayulaki mpe eloko lokola ngomba monene kozika na moto ebakami kati na mai monene. Ndambo na misato na mai mabongwani makila pe ndambo na misato na biloko na mbomo ekati na mai bikufi pe ndambo na misato na masuwa makufi. Boya awa lisusu oyo elakisi nini? Kelelo oyo na esambiselo elakisi nini? Na solo lisusu totala lisusu makanisi mosusu bangomba elakisi nini? Ngomba monene eziki na moto malamu ngomba moko elakisi ekolo na Biblia. Bokoki komona yango na Esaïe chapitre 2, 2, 3, 11, 9, 13, 4, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, Ezekiel 4, Ezekiel Zakari bango nyonso bazali na elilingi na ngomba. Totala makomi na Jeremie oyo pe ebimisi elilingi oyo. Tala ngai nazali kotelemela yo engomba na kobebisa
azali koloba mpona Babylone. Yawe alobi bongo oyo azali kobebisa mokili mobimba na kosembola loboko na ngai likolo na yo na kobulunganisa yo longwa na mabanga na kozalisa yo ngomba ezikisami. Na solo ezali awa elembo na ngomba ezikisami. Mwaje na mibale ayulaki mpe eloko lokola ngomba monene kozika na moto ebwakami kati na mai monene. Boye ekolo moko na ndenge mosusu epanzanaki kati na bikolo mosusu. Yango nde elingi koloba ndambo na misato na mai mabongwani makila. Mai monene ezali elembo na mai oyo monaki ezali bato bikolo bakonzi na bongo kosopana na makila kati na ekolo oyo. Mpe ndambo na misato na biloko na bomoi kati na mai bikufi. Mpe ndambo na misato na masuwa makufi. Masuwa moko na mai ezali elembo na nkita. Masuwa na Khartoum ezali bilembo na nkita. Toboka na liso na bandimbola na makanisi oyo mibale. Soki oyo na liboso ezalaki esambiselo na Jerusalem, na bongo oyo na mibale ekoki kozala na solo esambiselo na Rome na bapakano. Na bikolo nyonso bikangami na yango mai monene, bayuda na bakristo bamonaki bokonzi na Rome lokola Babylone na sika. Na solo Pierre akomaki kutu mokanda oyo alobaki na kati wapi Babylone ezali. Mpe Rome, mpoete Rome lokola Babylone ebebisaki tempelo pe Jerusalem na bongo ezali likanisi malamu. Na mopanzi mosusu bamonaka ete ezali mbala na mibale na bokoti na bavandal na kati na Rome na bokabwali na Genseric na bokambami na Genseric 428-468 nande iloba vandalisme na français ebimelaki euti na bavandal bakamataki masuwa na bokonzi na Rome mpe bazikisaki Rome na 455 wana bato mosusu bamonaka yango lokola elembo ba mosusu bamonaka yango lokola bopanzani na Rome na bapakano. Sikoyo soki bondimi moko to mosusu ekomi likambo na mozindo boni ezali na solo ezali likambo moko na kokomisa monene te wana ekobongola lobiko na yo te na ndenge nyonso. Mpo na ngai nalingaka ndimbola na liboso nalingaka likanisi na liboso makasi mpo ete ezali kolandela ntango na ndenge na malamu mpe alima na yango. Kasi ezali likambo te soki bamosusu bakosepela ndimbola na likanisi mosusu wana. Kelelo na misato. Mwanje na misato ayulaki mpe monzoto monene na likolo ekwei kopela lokola mwinda. Awa ezali kolakisa likambo moko na kanisi iyo monzoto ekweyaki longwa likolo na ntango moko iyo Lucifer akweyaki longwa lola mpe abendaki na ye awa nguya bademo na ye nyonso mpe akomaki kobebisa makasi ayaki kokamata bokonzi yango. Alingaki kokoma mokonzi. Na bongo mateya na lokuta nde amemaki. Ezikami ndenge ezalaki kopela lokola mwinda mpe ekwei na likolo na ndambo na misato na bibale na mitu na mai ezali mpe na bato. Nkombo na monzoto yango Apisiti bololo. Ndambo na misato na mai makomi bololo na Apisiti mpe bato mingi bakufi mpo na mai makomi bololo. Awa mai oyo elakisi nini na ebele na bikolo? Boni bosibo yoka sango na mai na bomoi. Sikoyo nini ekokoma soki mai na bomoi ekomi bololo? Bomoni ezalaki na eteni na ntango oyo boyokani na mabe ekotaki na eteni na misato na ntango. Bokanisi yango lisusu boni ezali na ntina te awa mwanje na misato ayulaki ntango na boyokani mabe boni abongoli mai na lobiko na bololo te iyo to te. Iyo mpe bato bakufaki mpona yango na ndimbola na molimo sikoyo na ndimbola na mosuni te na solo mpos ete soki bomeli mai na nkelo na mabe litombe ezali nini? Liwa na seko bokabwani na nzambe. Na boye lisumu monene na bokambami na molimo na lingomba na bakristo nde likambo moko tozali na yango awa. Elimwe lokola satana akweyaki longwa likolo na ndambo na misato na banje. Boye lingomba ekosumuka na kosambela banzambe mosusu. Apisiti Mose asalelaki yango lokola elembo na kosambela banzambe mosusu na Deuteronome 29:17 totanga yango. Mpe bino bomonaki biloko na bango na mbindo, bikeko na bango na nzete mpe na libanga mpe na parata mpe na wolo.
oyo ezalaki na kati na bango bokeba ete mobali soki mwasi soki bandeko soki libota baoyo na mitema mipengi lelo na Yawe Nzambe na biso mpona kokende kosalela banzambe na mabota yango bazala na kati na bino te ete ntina na mbondo na bololo ezala na kati na bino te. Boni ezali elembo monene te na solo na sepelaka na oyo mpo ete ezali kaka ntango moko bozali na mwanje na misato ezalaki ntango na mbalata mwindo ezalaki ntango na boyokani na mabe na ntango sango malamu ebanaki lisusu te mpe mai ekomaki bololo pe bato bazalaki komela nsango oyo na sika ekufaki na kokufa na liwa na molimo. Solo ndimbola likanisi mosusu ekoki kozala kozwama na bokonzi na Rome na Bahans na bokambami na Atila na ekeke na mitano na boye bozali lisusu na likanisi mosusu oyo ezali kozwa bokonzi na Rome ndenge moko. Na solo wana ezali kosalama na bokonzi na Rome ezali likambo te kasi oyo ezali kaka lolenge moko na koumelisa mpe kozongisa yango na molongo na oyo nyonso mosusu tosili komona koyokana kuna mosika mpe bozali na bilembo oyo elakisi ete ekoki kozala nde nzela yango. Sikoyo ekelelo na minei mwanje na mine ya yulaki mpe ndambo na misato na moi ebolami awa moi ezali nini pole na mokili na ndambo na misato na sanza na ndambo na misato na mizoto mpe ndambo na misato na yango ebongwani molili ndambo na misato na ntango moi etanaki te mpe butu bobele bongo ezali molili na mobimba te lokola maloji ezali ndambo na misato. Apocalypse 8:12 totala na Michée 3:6-7 pe toyoka soki tokoki koyokanisa boye kozala butu epai na bino ete bozala na emoneli te ekozala mpe molili epai na bino ete bokata makambo te ntango ekolimwa likolo na basakoli mpe moi ekozindisama likolo na bango baloni na makambo bakoloka nsoni mpe bato na soloka bakobulunganisama ete bakozipa bibebu na bango mpe ete ezali na liloba lizongisami uta na Nzambe te. Boye lokito oyo ezali lokola ntango na molili na molimo te iyo to te na solo nini wana babiangaki ekeke na kopanza misama elandi soki bolingi boni babengaki yango ekeke na molili te. Sikoyo nani akozaki na ekeke na molili ntango mbalata na molili ebongwanaki mbalata na liwa ezali ntango moko wana na kanisi tozali kolanda kaka ntango moko wana boyebi mpe lisusu soki bolongoli Yesu mwana na bosembo na sango malamu mpe bokitisi ye na oyo azali te wana nde bozali kufa na molimo wana nde likambo ndenge nini balongolaki Yesu na kati na sango malamu yango nde lisolo mabe na mawa koleka na lokuta na lisolo na mokili na nsima na lite oyo tokokota na mozindo mpe tokotala oyo basalaki mpe na ibisi bino lelo mokili mobimba bakosami na kondimaka likambo oyo euti na Nzambe te. Likama mboye bandimbola ba makanisi mibale tozali na yango awa molili elakisi ekeke na molili oyo eyokani mpona ngai ntango bosolo ebwakamaki na se mpe mosala na Yesu elongolami mpe bazongisaki mosala na lingomba ntango Yesu abakamaki molili na miso ezipaki mokili boni ezali bosolo te nde wana ezali elilingi na kobakama na Yesu na ndenge na molimo bato na reforme na ekeke na zomi na motoba basukisaki ekeke na molili ezali oyo ndimbola oyo elingi likanisi oyo elingi peza koloba sikoyo ndimbola mosusu likanisi mosusu ekozala kaka na esambiselo na Rome moi sanza na mizoto elimbolami lokola bipesi moi na Empire Romain d'Occident mokonzi na mboka basali mibeko na bakambi na kokweyisama na Empire Romain d'Occident na mbula 476 nsima na Yesu mokonzi na suka na Rome Romulus Augustulus alongolisami na kiti na bokonzi na mokano na Odoacer mokitani na Atila wana ezalaki kaka likanisi tozali na esambiselo mosusu awa likolo na Empire Romain d'Occident kasi oyo ezali mpona ngai elakiselo
ekokani na oyo nyonso tosili komona. Kasi nalingi naloba likambo moko. Nalingi naloba nde likambo moko. Ezali ete ezali nde na ntango na ekeke na molili oyo Yesu abakami lisusu. Nde wana ekeke na molili elingi ezala. Kasi Yesu asekwaki na liwa mpe azali kokonza na lola. Azali penza na lola kokonza. Sikoyo ezali mpe na ntina komona ete kolongola Yesu na mabongisi elukaki ntango mosusu kobimisama na nsambela na sika oyo ekotia Yesu mpembeni. Likambo na ntina Zambi tala molili ekozipa mokili molili tu ekozipa mpe mabota nde yawe akobimela yo mpe nkembo na ye komona na likolo na yo. Esaïe 62. Yesu asololi na bango lisusu ye ete ngai nazali moi na mokili ye oyo akobila ngai akotambola kati na molili te kasi akozala na moi na bomoi. Likambo nde oyo to Kristo te. Ngai nazali moi na ye kati na mokili ete moto na moto oyo azali kondima ngai aumela na molili te. Jean 12:46. Likambo ezali boye to ezali Yesu te. Wana nde likambo. Sikoyo tokomi na eteni moko na kitoko. Apocalypse 8:13. Natalaki mpe nayoki mpongo moko kopumbwa na nzanga koloba na mongongo makasi ete mawa misato. Na bato bafandi na mokili likolo na lokito losusu na kelelo na bange misato bakoyula na bato bazali kofanda na mokili. Awa mawa monene ekomi. Mpe mawa ezali likambo ezali kotuta bato mpe ezali na mbeba na liwa. Sikoyo bato balingaki kosalela mawa na bato na Nzambe. Na mopanzi mosusu mawa ekoki kosalama na babungi. Mpo na bani kelelo ezali koloba. Mpo na banani kelelo ezali koloba mpo na bato na Nzambe batangami to na bamosusu batangami. Tozali koloba mpo na bamosusu batangami. Boye awa toyebi nini na solo mawa na suka ezali. Mpo ete mawa na suka ezali koya na Kristo mpe kozikisama na bato mabe. Na bongo ezali kozwa banani mawa na suka bato mabe bato na Nzambe te ezali kozwa bato mabe. Boye mpona nini te bato oyo mosusu ezali na esambiselo mpona baoyo bakosami to bamitiki kokosama mpo babwakisaki pole to baoyo babwakisi Nzambe libanda mbala moko. Bongo mawa misato ekozwa bato bafandi na mokili mpe mawa ezangisi bango lobiko. Boye bato bazali kofanda na mokili mpo na mingongo mosusu na kelelo bakonyokama na mawa oyo. Boye mawa misato ekangami na kelelo misato elakisi kobakisa manano ekoma te na boluki bitumba na bademo likolo na bosolo. Ata bongo Nzambe azali kaka komona. Boye na ntango na kelelo na misato elandi Nzambe akopesa biso lolenge na oyo ekolela awa na mokili. Ezali somo mpe wana ekosenga biso mateya 12 mpona kotalisa biso oyo ekoleka. Wow! Tokozala na mateya 12 mpona makambo oyo. Somo mawa nde elobami likolo na lingomba oyo etambolaki likolo na moto na yango moko. Baoyo bazwaki te pole na bango na nguya monene na kati ngoi na bosembo mpe bapanzi pole oyo na nkembo oyo bato bazali na molili. Na kozwa mpe kopanza pole bazali kosala ete pole na bango moko epela pe ngenga makasi. Moto azwi pole mpe akoseli yango ndenge Nzambe asengi apeseli yango ndenge Nzambe alingi ekozala nzungu na molili. Ezali makomi tozali kokuta na mokanda moko ekomami esili koleka mbula nkama moko na 15 oyo elakisi na solo oyo ekoleka awa. Boye mawa elobami likolo na lingomba oyo ezali kotambola likolo na moto na yango. Wana ezali kososola mpona ngai.
ezali kososola makasi mpona ngai boye mawa elobami na bato oyo na masumu na mokili oyo ekozwa bango mpo babombeli bosolo na sango malamu mpona bato oyo bakokaki kobikisama. Sikoyo totala na ntina oyo mibale. Kelelo na mitano mpe na motoba elakisi kotangama na balandi na Satana mpe kobakisama na suka na mabe kino Nzambe akolongola bobateli na ye mpe apesi bongo na moto ayebite molimo na mabe. Wow, ezali somo. Ezali na kozanga boyoka na Apocalypse 7 wapi bato batiami elembo na Nzambe batangami mpe bapesa mindingisa na kotelema ngwi abo batelami na Nzambe mpe likanisi mosusu elingi koloba kelelo na mitano na kelelo na motoba ekoki kolakisa esamisela na Empire Romain d'Orient kobimisama na Islam kino ekomi na Empire Ottoman emonani lokola nguya mpona komema kobebisa na yango. Sikoyo awa na koki kolongwa na likanisi na liboso mpe na koloba mpona nini na kosangisa nyonso mibale te. Mpona nini te kosangisa nyonso mibale? Mpo ete Islam ezali kosala yango na ntina na ye na kokitisa Kristo na molongo na bato. Boye na bososoli ezali solo o lingomba na ekeke na molili ezalaki na komitia mosambisi na esika na Yesu Kristo iyo tote. Boye moko azali kaka esalelo na mosusu. Bazali kosala na solo elongo mpe na mpona kolongola Yesu Kristo lokola bobele mobikisi moko na mokili. Ezali na ntina komona ete Islam ezali sambela ezali kopanza mpe kote ya makasi nsango oyo bamosusu na mokili oyo bazali kosala makambo na bango mpe bazali kobundisa likambo oyo to oyo kuna te. Kasi lingomba na ekeke na molili elobi nazali nzela oyo bokozwela lobiko to bolekeli epai na ngai to bolekeli te na solo bazali koloba ete Nzambe asengeli kotosa esambiseli na basango na yango ezala kokangola to te. Wow. Mpe bokonzi oyo elobi Yesu kita koleka oyo ozali. Sikoyo mpona nini te kokangisa yango bango? Na bongo bokonzi nini balongolaki bokristo efandisami na bokristo na Biblia mpe bwanya nini ebimaki na ekeke na molili mpona kolongola Kristo mpe kozangisa bato na mokili lobiko kati na ye eboni ezali motuna malamu te? Ete mawa ekozala na mokili. Mawa Islam ezongaki na esika na bokristo na mosisa na boyuda na bokristo ezali bongo te? Yango esalamaki. Ekeke na makanisi mpe bomoto na mikolo oyo na maloba na yango oyo Nzambe moko te akobikisa biso esengeli to mibikisa biso moko oyo ekomami na Manifeste Humaniste chapitre 2 édition Curtis Buffalo 1973 wana nde mokanda na bango. Na bongo Nzambe moko te akobikisa biso esengi to mibikisa biso moko boyebi na makanisi bomoto na mikolo oyo Biblia ezali mokanda na bililingi na solo bokamwa te mpona yango babebisi bokristo na makanisi na bato na bisika moi elalaka mpe babebisi yango na ebimelo na bokristo balongoli efandelo na bokristo balongoli yango na est balongoli yango na west. Oyo nde bokonzi elongoli Yesu na kiti na bokonzi. Sikoyo tokomi na Apocalypse chapitre 9 mwaje na mitano ayulaki mpe namoni moto na mikolo mosili kokwai na mokili fungola na libulu na bozindo epesamaki na ye ezali felo boye atako mata ekobima euti na awa na libulu na bozindo na lifelo akangoli libulu na bozindo mpe molinga mobimi na libulu mpe akangoli libulu na bozindo mpe molinga mobimi na libulu oyo ezali makasi na molinga na ema na liboso lokola molinga na litumbu monene moyo eyindi mpe mopepe mpe na molinga na libulu boye pole elongolami na mokili lokola litomba na mosala na mwange na mitano. Wow, mosala na mwange na mitano te kasi na solo ekomi likolo na oyo mpona oyo makonzi na molili bazali kosala. Mayoyo mabimi na molinga kati na mokili mpe nguya epesami na bango lokola nguya na bankoto na mokili.
motindo na mayoyo yango ezalaki lokola bambalata, tozalaki na bambalata liboso wana etali sango malamu, na mongongo na makalo bakopombwaka likolo na ngomba bikolo, lokola mongongo na moto mozali kolia mpumbulu, lokola bato makasi babongisami mpona etumba na kozongisela bino bilanga bisili likelele kolia yango, wana nde Joel alobi na bongo tozali na elembo na oyo elekaki na Israel na miso, tosalela yango mpona Israel na molimo. Apocalypse 9:4 balakami ete babebisa matiti na mokili te, soki eloko mobesu te moko te, soki nzete moko te na solo ezali kobebisama na mobimba te, kasi bobele bato oyo bazangi elembo na Nzambe na bilongi na bango na solo esambiselo ezwi ba oyo batangami. Nzela epesami na bango ete baboma bato te, kasi banyokola bango. Ngonga ezali wana sanza mitano, boloji na bango lokola boloji na nkoto. Yesu alobi apesi biso nguya na kotambola likolo na nkoto oyo asili kobeta moto na mikolo yango, bato bakoluka kufa nde bakozwa yango, soki mokete bakozala na mposa na kokufa mpe kufa ekokima bango. Na sima batalisi biso mayoyo ekokanaki na bambalata, tozalaki na bambalata liboso ezali kolakisa bopanzi na sango malamu. Babongisami mpona etumba na mitu na bango lokola mitole na motindo na olo, mpe bilongi na bango lokola bilongi na bato, mpe suki na bango lokola suki na basi, mpe mino na bango lokola mino na nkosi, ntolo na bango lokola nguba na ebende, mpe lokito na mapapu na bango lokola lokito na makolo. Na bambalata mingi bokotambola bango na etumba, ezali tango na etumba. Na bongo oyo nde bongo ekokani na yango, mikili na bankoto na kosua, nguba na ebende, mino makabo na somo, mosika na makanisi na moyemi, mikondo na bango lokola mikondo na bankoto na kosua, mpengu ya na bango ezali na mikondo na bango mpo kotungisa bato sanza mitano. Apocalypse 9:10. Okay, eliko loba nini? Malamu. Bato mosusu bamonaka na kati na bilembo oyo makambo oyo Israel esalaki, mpe bokoki komona mosusu na bososoli makasi na oyo sango oyo na sika ezangi Kristo na kati ekoki kosila kosala na mokili. Sikoyo totala nani azali likolo na bango. Mwanje na libulu na bozido azali mokozi na bango. Nkombo na ye na monoko na Hebreu ezali Abadon, likambo kitoko. Nkombo na ye monoko na Grek Apollyon. Maua moko esili nde tala mibale makoya na sima na makambo oyo. Okay, malamu toyebi bankombo mosusu pe na sima na oyo mawa likolo na mokili esili. Kaka bongo tomitu na nano. Bwanya mini ebimaki na sima na ekeke na molili oyo ebebisaki kondima na kati na Biblia mpe na kati na Yesu Kristo lokola bobele nkombo moko na se na lola oyo tokoki kobikela. Bone ezali motuna malamu te? Mangomba nini ebongisamaki wana nde motuna nazali na yango, bazali kopanza mbala moko mpe balongoli Yesu Kristo lokola bobele nkombo moko oyo tokoki kobikela. Wana nde mituna mibale esengeli biso koyanola. Na bongo botangi na makanisi bosundoli na makanisi bomoto, botangi na makanisi bosundoli na makanisi bomoto, makambo na milimo boni bokoki konyima ete bango nde makonzi balongoli Yesu Kristo. Mpe mangomba nini ebongisami bazali kopanza mpe kolongola nkombo na Yesu Kristo lokola bobele nkombo moko oyo tokobikela? Franc-maçonnerie. Tokopesa bino makomi moko mpe kolakisa bino oyo basalaka mpe mangomba na makambo na molili, bango nyonso balukaka lisanga mobimba mpe bokokali na bokambi na lingomba. Communisme eboyaki mpenza mateya na Yesu Kristo. Kowangana Nzambe endimama yango nde communisme ezalaki. Na sima bozali na Conseil mondial des églises, bone ekoki kosalama, bone bazali na solo kosala yango, bazali kosala yango lelo, nazali mpe kobanga mpo ete Conseil mondial des églises ezali kopanza likanisi na bomoko na mangomba nyonso na esika moko, wana elingi koloba ete Yesu akiti koleka oyo azali mpona kokoma na boyokani mabe solo to lokuta. Ezali kaka likambo, nazali kobamba makambo yango te oyo nde ezali kosalema. Islam ezali kolongola Yesu Kristo lokola bobele mobikisi
kona mokili solo to lokuta mpe Nations Unies to oni ezali lingomba oyo ebyangami libongisi na basambela esangani oyo na ntina na bango ezali kosala ete mangomba nyonso bandima bokokani na bango na bongo ezali malamu ezali koyokana lokola likanisi malamu kasi bazali kotia Kristo wapi bazali kokomisa ye lolenge moko na bato nyonso mpe kozala na bankoto bankombo ebele oyo bokobikela solo to lokuta ezali bongo to te bokoloba na ngai awa ezali mobulu na tie makambo mosusu kuna oyo ezali kotungisa kasi ezali na solo makambo basalaka communisme elongolaki ye mobimba franc-maçonnerie ekitisaki ye Conseil mondial des églises basali boyokani mabe mpona kokoma wana Islam azali kobundisa ye boye pe ONU elobi bosala yango to te. Wow, tozali na mobulu botika na tangela bino oyo ezali nisbet.com frimaçonnerie totanga yango na eteli na zomi na samo na milulu na baekose nkombo moko na bule pesami na moyekoli ezali Abaddon na Biblia na Satana na Anthony Leveil page 145-146 Abaddon na Apollyon ezali bankombo na lifelo na sambela na Satana. Scottish Rite Freemasonry Illustrated John Blanchard et J. Blanchard volume 1 page 453 maloba simba elongi na Tyler soki andimi na kotia loboko na ye na elongi na yo mot de passe jubulum iloba na bule Abaddon boni to sili komona te ke ezali mwange na mabe solo to lokuta boye franc-maçonnerie elobi ete mwange moko azali likolo na biso bazalaki na mwange na ye likolo na ye Abaddon Satan. Soki botali ndimbola soki botali likanisi na bato na Islam ezali na molongo na mayoyo na esobe mpe yango nde molongo na Islam na liboso mpe lelo ezali kozwa wana kutu koleka likambo na ntina monene oyo ezali molongo na bokristo na liboso ezalaki molongo na bokristo na liboso boyebaki yango elongolami lelo elimu elongolami Islam ezwi esika na yango Islam ebimaki kaka nsima na mbula 600 mpe elongolaki kondima nyonso na kati na Biblia bokristo oyo ezalaki bokami na sabata na molimo elongolaki yango ebomaki yango likambo na ntina mpe lelo epekisami na nzela na mobeko na mokili kopanza Yesu Kristo sango na Yesu Kristo na bamboka oyo boni ezali likambo na ntina te ezali na ntina te ezali mawa monene mpona mokili mpo ete soki kombo oyo kaka bokoki kobikela elongolami wana na solo bokoti na mobulu. John William Draper akomi mpe mokanda na ye oyo l'histoire du développement intellectuel de l'Europe boye sima na mbula mine inaliwa na Justinien na mbula 571 sima na Yesu abotamaki na Mek na Arabi moto oyo moko kati na bato nyonso azalaki na nguya makasi likolo na bato nyonso na mokanda na nkombo la vie de Mahomet. Bakomi Mohamed abimaki na mokili na ntango moko na molili na makambo nyonso na mokili ntango bamboka nyonso longwa Gaulle Mérovingienne kino Inde ezalaki kokweyisama na ezalaki na ebandeli na mobulu awa tozali na etumba monene wana ye na mbula zomi na mibale Mohamed asalaki mobembo na noko na ye na nzela na mbongo na Siri awa akutanaki na mokristo moko nkombo na ye Bahira na kotala mwana mobali oyo ndenge lisolo elobi akokaki kososola na elongi na ye bilembo na lokumu ekoya mpe akebisaki Abu Talib mpo abatela ye malamu mpo mokolo moko akobiangama na Nzambe matondo na mosakoli matondo na mosakoli na epai na Bahira elakisi bizaleli na bamusulman kozala liboso na mosala na Mohamed likolo na oyo na Kristo Yesu akitisami Apocalypse 9:4 balakami ete babebisa matiti na mokili te soko eloko te mobeso te soko nzete te kasi bobele mai oyo mbazangi elembo na Nzambe na bilongi na bango boye banani bakozwama na kelelo oyo bato na Nzambe to bato mosusu awa bato nyonso bazali na libaku te mpona kopona Kristo mpona po ete balongoli ye na bango azali na mobulu nzela epesami na bango ete baboma bango te kasi banyokola bango sanza mitano boloji na bango lokola boloji na nkoto oyo asili kobeta moto na mikolo yango bato bakoluka kufa nde bakozwa yango te soko moke bakozala na mposa na kokufa mpe kufa ekokima bango likambo na ntina botala mokano na Abubakar noko na Mohamed oyo azwaki esika na ye ntango bokobunda bitumba na nkolo bosala yango lokola mibali na kopesaka mokongo te kasi bobebisaka
elonga na bino na makina na basi na bana te bobebisa banzete na mbila te botumba bilanga na masangu te bokata nzete na mbuma te bobebisa bibwele te kasi soki bobomi yango bolia yango ntango bokosala boyokani bokokangama na yango bozala na mpe malamu lokola maloba na bino ntango bozali kokende liboso bokokuta bato mosusu na losambo oyo bafandi na bandako na bansangu bango moko bazali koloba bazali bato na nzambe na lolenge wana botika bango moko boboma bango te mpe bobebisa bango na bandako te bokokuta bato mosusu na lolenge mosusu oyo bazali na yanganelo na satana baoyo bazali na mitu balongoli suki koyeba ete bopasoli mikuwa na mitu na bango mpe botika bango te soki nanu bakomi balandi na Mahome te to bafuti pako te. Ok, mokano oyo ezali kokokana na oyo na Biblia bato mosusu banimaka ete sanza elakisi mikolo nkama moko na ndambo mpe bosakoli ezali mbula nkama moko na ndambo na bosakoli basalelaka nombre 1 na Ezekiel 4:6 lokola elakiseli mokolo moko mpona mbula moko mpe elobami ete soki ozwi motuya wana ozwi date le 27 juillet 1299 tango Ottoman akoyisaki ni komedi wana bobakisi mbula nkama moko na ndambo bokokoma na date le 27 juillet 1449 tango mokonzi na suka na Grèce Constantin azwaki kiti na bokonzi na ndingisa na sultani. Sikoyo Khaled bin al-Walid kombo na ye na solo Salif Allah moko na bakonzi mibale na bamusulman na elonga monene kopanzama na Islam na tango na Mohamed mpe balandi na ye Abu Bakr na Omar. Ata abundaki na tina na profete mwene na mosakoli moto oyo na mibale balobaka abongwanaki mpe alongaki mpe Khaled atikalaki mokonzi na solo na mapinga oyo balongaki mapinga na Byzance. Bakimisaki mapinga na Byzance nde Islam ezwaki esika wapi bokristo bokonzaki likama na tina monene. Bakendaki kobotola Siri na Arabi mpe babebisaki bato na mapinga nkoto ntuku mitano na Babizantin mpe babomaki bango. Nde bokristo elongolamaki kuna. Totala na emoneli na likanisa ba franc-maçon oyo ezali mokanda na kombo na moral saint dogma ezali mokanda na ba franc-maçon. Tango bokristo elembisamaki ezangi tina na nguya mozongisi na baarabu mpe motelemisi ayaki lokola kosokola na mbonge. Kasi Khaled sikoyo boyebi azalaki nani? Azalaki mokonzi monene na mapinga mopanga na Nzambe abiangamaki bongo ye azalaki kaka kolonga mapinga na ye na tala basepelaki na ye moto alala te ekozala na kopema moko na bandako na paradis ekozala na kopema moko kitoko oyo ekolandama na mosala moko te kondima na arabe ekomaki makasi koleka na mokristo alongaki. Wow, ezali emoneli na baframason oyo balobi kondima na arabe ezali makasi koleka oyo kondima na bokristo. Alobi mpe ete ekomi kondima na kitoko makasi koleka kondima na bokristo. Yango wana lelo Islam ezali kokonza esika wapi bokristo ezalaki kokonza wana bozali na bazigura ezali Empire Ottoman, Mosquée Bleue, Sainte Sophie nyonso oyo basalelaki yango lokola bisika na bakristo lelo ekomi bisika na bamusulman oyo nde bazalaki kosalela na bakristo lelo ekomi na Islam. Boni ezali kama natina te na bongo soki tosangisi nyonso mibale boye tozali na likama mobimba etondisami na masumu oyo ememi kobebisama na Yesu Kristo lokola mobikisi bobele moko bwanya na makanisi bwanya na kosundola kobebisama na Biblia kolongolisama na kondima kati na Biblia mpe na Yesu Kristo mpe etumba na miso liboso na ba oyo baboyi mateya na bango. Mwaje na motoba ayulaki mpe na yoki mongongo moko kobima na kati na maseke mine na etumbelo na olo na liboso na Nzambe koloba na mwaje na motoba oyo azalaki na kelelo ete kangola banje yango mine. Wow, awa tozali na mobulu baoyo basili kokangama epai na ebale na Euphrates na solo bazali susu na banje minei tozalaki na banje minei na Nzambe batelemisaki mipepe minei awa sikoyo tozali na banje minei bakangami na ebale na Euphrates ezali Babylone bango ezali awa na liboke na bademon mpe liboke na banje yango minei bakangolami baoyo babongisami mpona ntango na mokolo na sanza na mbula yango na ntina ete baboma ndambo na misato na bango mpe moto ye na bibele na bato na mbalata na etumba ezalaki kiasi mbala mibale na yoki mpona moto ye na bango. Boni bokoki koyoka awa bozali na moto ye na bokonzi oyo mpe ezali moto ya ebele lokola zelo na ebale monene na bongo bato mosusu bazwaka eteni oyo na ntango lokola ntango na bosakoli ntango mokolo sanza mbula mpe bamosusu balobaka te ezali kaka maloba na suka na ntango
sikoyo mbula oyo na solo mokolo na solo sanza oyo na solo ngonga oyo na solo ezali ntango akoya na bongo atako bolingi oyo to oyo kuna wana ezali mpenza na tina ti mpe mposo mibale ekoki kozala malamu mpe nyonso mibale ekoki kozala malamu bato mosusu bazwaka ntango oyo lokola ntango na bosakoli ba mosusu lokola ntango eponami mpona mapinga na Babylone na kozanga boyokani na baje na nzambe oyo basimbi mpepe minei mpona kosukisama na makambo na suka oyo na etumba kati na Kristo na Satan na boyema wana liboso ezalaki kobebisama oyo na Yesu lokola mobikisi bobeli moko namoni bambalata na bafandi likolo na bango na mitindo boye balataki nguba na tolo motane lokola moto na mwindo lokola molinga na mpe amoni emoneli mobimba na molinga mpe kobima na bango mpe kosala makambo na bango mpe moto moko na nkombo na Josias Lich azwaki yango kaka bongo mpe atangaki yango azwaki ngonga mokolo sanza mpe mbula wana ikomi na mbula 391 na mikolo 15 mpe alobaki ezali Empire Ottoman mpe alobaki mokolo mpenza o Empire Ottoman ekokweya mpe na solo esalamaki kaka ndenge alobaki yango na boye ezali likanisi mosusu emoneli mosusu bokonzi na bamusulman ekomi wana na suka Josias Lich apesaki mokolo wana mbula mibale liboso na koya na likambo na yango basultani minei oyo bazwami na bamosusu lokola basultani na komona boye mpe bapesaki bango bankombo Aleppo, Iconium, Damascus na Bagdad bazali komona bilamba na bafandi na bambalata na baturk mpe kolakisama na bango lokola bleu na jaune mpe bazwi islam ndenge wana na mobimba na yango na Empire Ottoman na solo ata bozweli yango to ndenge mosusu to ndenge na molimo mobimba boni wana epesi bokeseni likanisi mosusu bozali na yango ezali bopanzani na Empire Islamique Arabe Mohamed 612 asalaki Bagdad, Dar es Salaam 762 oyo esukisaki bokonzi mbula nkama moko na ndambo kokoyisama na Constantinople bokomi na 1844 ezali na ebele na makanisi tokanga kaka oyo kelelo ezali koloba mpona masumu na mokili oyo etangi ba oyo bakufi mpe kolongolama na Yesu Kristo lokola bopanzi na lobiko ezali likambo monene bato oyo batikalaki baoyo babomamaki na maloji oyo nte babongoli mitema mpona kotika misala na maboko na bango te mpe batiki na kosambela milimo mabe wana nde likambo na bikeko na oyo na palata na ebende na mabanga na mabaya oyo bikoki komona te soko koyoka te soko kotambola te babongoli mitema mpe te na tina na koboma na bango na ndoki na bango na pite na bango na kobotola na bango na bongo kolakisama na mawana mibale na Apocalypse euti na Apocalypse 11 mpe koyula na kelelo na sambo ememi na mawana suka mpe na bato mabe lokola bokonzi na nzambe esili sikoyo tokoki kopumbwa mpe kosala Apocalypse 10 na 11 mpokwa moko wana ekobelisa bino liboma yango wana oyo tokosala ezali awa tokotala na mawa mibale na liteye na liboso na biso elandi mpe bokomona lokuta monene na nsomo na ntango nyonso ezali kobima na mawa oyo ekoya nsima nde kobebisama ekoya tozali koumela na ntango yango na suka liboso na mawa na misato sikoyo lokuta nini na suka ekoya soki mawa na mibale ezali kaka kolongola Yesu lokola bobele mobikisi moko wana ekoleka liboso tala azali koya na mapata mpe miso nyonso makotala ye ata bango batobolaki ye mpe mabota nyonso na se bakolela na ntina na ye bobele bongo wana nde motuna esengeli biso koyanola tomoni Apollyon tomoni Abaddon tomoni maloba mosusu oyo mangomba lobi bazali na bokonzi ezali kokamba bango tomoni ndenge nini Islam azali na makoki awa tomoni mayele na makanisi na bato mpe bomoto na kopanzana na mpe makambo oyo nyonso ekotaki elongolaki mateya na Yesu Kristo mpe ememi molili na malwa likolo na bato sikoyo ntango tokomi na Apocalypse 11 tokomona oyo ekozala lokuta na suka ndenge nini Satan afandisi bokonzi na ye na suka mpona kobundisa liloba na Nzambe likambo na somo mpe na nsima tokozala na mateya 12 mpona kotalisa nini ekokani na yango tika ete Nzambe apambola biso pe abatela biso kino tokozala elongo lobi lisusu mpona litene oyo elandi na molongo na mateya oyo matondo mpona boyei.